Bandeko na ngai na pesi mbote mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi nga mama Deline na esu ko sala video o na sali su video o pona ko partager makambo o Nzambe atalisaki nga alobaki na nga nazo partager amona bandeko nyonso o bokolanda nga to bondela potokota na oyo tokolobela na video oyo tobonde na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi tobondeli Nzambe papa biso na lola mozalisa likolo mpe na se ekolo Yesu Masia topambolo tokumiso tonetolo mpona nyonso sa na bomoi na biso na bomoi na nga na bomoi bandeko nyonso balanda nga pe o bakolanda na video o papa opesi biso souffle de vie toza nango merci papa na oyo sali topesi nga makasi papa ya kofanda devant caméra pona ko partager makambo oyo talisaki nga na partager yango na bandeko na nga yango na pesi o merci Seigneur Saint-Esprit zala na nga yonde yebisa bana na o yonde sola na bana na video o ezala nga ite papa po ete bana na o ba comprendre bazwa implice eko ute pai na yo Nzambe na bomoi to pambolo to komiso to netolo oza malamu mingi papa kumama lelo lobi pe bana bela Saint-Esprit zala na ndeko moko na moko akolanda video o papa so écouter na maladie papa pesa guérison so écouter na ba problème pesa solution papa kotika bana ote Seigneur sale te papa ba comprendre makambo oyo okozolo bela bango na video o na nzela na ngai yangwana topesio merci pona nyonso na telemeli o nyonso ekoki ya ko déranger nga na temps o eza musika na nga na kombo na Yesu Masia pe na nguya na molimo santo papa na yangwana to bondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santo amen bandeko na ngai ngai mama Deline ba o bolanda nga boyebinga ba o pe bolanda nga pona mbali boso ngai kombo na nga Adeline donc ngai mama Deline na ye na sala ba video na Adeline TVA pona ko partager makambo o eza spirituel o nano s'abonner na Adeline TV te s'abonner na Adeline TV pona o landa ka ba video o tolobelaka makambo o eza plus spirituel yango tolobela na ba video o na chaîne o ya Adeline TV Nzambe azala na bino bato oyo bokolanda nga mbala liboso yango lelo na ye na kopesa bandeko nyonso merci ba o bolanda nga ba o botaka ba commentaire na ba video na sala kanzamba mona moko na moko na video na ote ko sala na lobela ki likambo ya signe bilamba oyo Nzambe atalisaki nga na partager ko na bandeko be Nzambe azwa lokumu na ba nyonso ba commentaire ki na video wana bote ba commentaire na bino pe na bato botinenga ba WhatsApp botinenga ba message na WhatsApp na ba partage to sali na WhatsApp po na ba bilambango en tout cas esungi vraiment makasi o na notala video wana te talango ezali na lobi likamba signe o Nzamba lobi na bilamba o tolataka et puis lobi lisusu Nzamba lakisinga suba signe ebele lobi su Nzamba lakisinga ba signe ebele mais malheureusement na moni ba signe ngo vraiment bien mais na comprendre kite ke les moko boy kiminga mbala mole na susu mkiboy ba signe ngo kiminga en tout cas Nzambe moko ayebike na kangi yango te basine walakisinga doki ezali ebele tobosana te pe basine so omoni lisu nelamba eza mabe do basine eza ebele Nzambe aza na biso kaka asunga biso vraiment tokolobelaka makambo yango vraiment po tozwa mayele toyebaka so Nzambe atalisi su basine mosusu tokolobela et puis na basine mosusu pe bandeko mosusu batindelenga pe mama Deline o peza akamabe Nzambe asunga vraiment biso vraiment ekomi temps oye moko ayebi pourquoi azolongola biso na babiloko wana o yatikaki biso na ngolobi yatikaki biso na ngo miko utoleka bane utoleka mais lelo akomi olongola biso nango ye moko ayebi pourquoi
po mukili o toza lelo bandeko na nga eza ndenge moko te na mukili nde tozalaki lobi oyo utoleka mikolo utoleka eza ndenge moko te puisque tozoya mikolo ezopusana nde makambo ezochange monguna satana azosala bastratégie ebele mpona kodétruire bana nzambe yango wana nzambe mpe alobai nga mpe na olala te nga mpe mpona bana wanga yango mpe nzambe atelemi mpe akomopesa biso bamayele donc soki monguna satana azofongola baporte moko mpa kota na bavi na biso nzambe mpe aya kopesa biso mayele mpo biso tokangaka baporte wana en tout cas nzambe azala na biso tocomprendre makambo oyo nzambe azoloba na biso il faut tosengaka lisungi ya molimo santo mpo toyeba kocomprendre makambo oyo nzambe azoloba na biso et pourquoi azopekisa biso yango yango nde nalobaki kaka na nini wana mpo nazongela susu makambo nalobaki na video wana te donc oyo olandaki te landa yango donc eza vraiment eloko mo motu ya makasi eza te ke lisumu ekozangisa bokonza likolo te mais eza eloko oyo ekoki kopesa bamaladi mpe vimu bokomi bamaladi na nango olingo ozovivre na mokili kaka na bamaladi okosepela te motu nyonso oza na mokili oza na mposa ovivre ozala mpe ndenge motu mpenza akoki kozala donc c'est ça donc eza kaka bongo nzambe azala na biso vraiment makasi lelo naye nalobela makambo ya bapratique video oyo ya mambo ya bapratique vraiment eza eza donc naoloba ndeni eza leri nazwaki décision ya kosala bavideo mpona koyebisa bana nzambe makambo eza spirituel oyo biso tonegishaka oyo biso tolobaka eza mabe biso tokosala mo te video oyo ya bapratique oyo naosala lelo eza parmi bavideo ya liboso oyo nalobaki fo nasala nayebisa bana nzambe makambo oyo nzambe aloba na nga makambo oyo nzambe alobaki na nga mpona bapratique ezalaki parmi bavideo oyo ya liboso oyo nakokaki kosala nga mama Deline mpona koexplike bino ke tala nzambe alobi bo alobaki bweni mais naloba ndeni soki nasalaki yango na temps wana boyebi pourquoi oyo esalaka nga ke efale ezala parmi bavideo ya liboso oyo ngafu nasala na explike bana nzambe mpo nayokaka pasi na motema le nzambe aexplike nga yango natali le passé na nga na regrete nayokaki mano na nga moko mpe na biso bato oyo toza na mokili oyo nayokaki mayo nabaki fo nayebisa bana nzambe soki nayebisa bino te banakala wana mpo na nini mpo ndeka nalobaka ke bamakambo mosusu lia ozoyebisa bato il faut vraiment nde naoloba bato bacomprendre déjà ke nani oyo ozali epuis makambo nini oyo ozoyebisa biso makambo oyo biso eza ya jara bamakambo nini so bato si bacomprendre makambo oyo nga na koloba oyo nga na koloba ya bavideo eza mambo spirituel nde apres wana nafo nayebisa bango makambo mpona nga nayebisa binongo banda kala me nayebi ke so nayebisaki binongo banda bavideo ya liboso enge komplike ta mosusu bino bongai bocomprendre te mamni mwa mwonso ekoloba makambo nini donc c'est ça yango wana omoni ke naye nango ti lelo mpo nayebisa binongo lelo nde ka nalobai na bino ke eza na temps moko boye eza na ba makambo mosusu spirituel oyo tobanda mpe kolobela oyo eza tellement makasi mpo moto okomprendre yango ekozala mwa moke mpasi me nayebi te na lisungi ya saint esprit en tout cas si na comprendre bato oyo boza babone na Deline TV nga mama Deline si na comprendre bino si na comprendre bino boza bato ko oyo biso ku tozobima tozolobaka makambo nzambe azoloba me eza na babone mpe oyo boza na kati ya Deline TV oyo nzambe alakisa bino ku makambo plus kuta mosusu oyo biso tozoloba ta mosusu nzambe alakisa bino makambo kutu plus oyo nga mpe na oloba nayebi ti nasola na bato ebele oyo boza na chaîne oyo boza abone na Deline TV oyo epuis namonaka bacommentaire botiaka le botiaka bacommentaire naloba
bato baza bato moko baza na chaîne o Adeline TV baza bato o baza rempli tellement na Saint-Esprit de l'air na zoya na likambo awa donc bako comprendre na facilité nyonso yango bomoninga na komi lo ko bimisa ba makambo oyo o bato be ba mama Adeline lobela biso si ba pratique loba na biso loba ki roba si ba pratique lobela biso lobela biso ndamba zo lokumu en tout cas na zo ki mo tananga bolimbisi vraiment bato be ba senga kinga yango vraiment yona baki siko nde na décida ki ke il faut na loba na koloba na bino bon problème nange ezalaki pe eza bien nde na zo ki pe mo temps na loba ngo po eza na ba makambo susu oyo soki na salaki yango avant nenga na loba ba makambo susu oyo na koka pe koloba te na sens ni na kolobela eza na makambo susu oyo na bonzambe eza makambo ko partager te naza na bato pe o nazozwa mwa ba conseil o nazozwa pardon mwa ba conseil te o nazozwa pe ba conseil o ba yebi makambo spiritualité ba opianga pe ba conseil ba lobi ke ba loba ka nyonso te le ozoloba foza na mete oyeba nini okoloba nini okoloba te nini okoloba nini pe oloba te ngabu na ndeko ba mais nzamba tiki na yenga na loba na nga nyonso mais na papo expérience pe oyo ya ba makambo ngo ya bonzambe papo pe expérience pe esali pe ke kolisinga lisusu ekolisinga mama Adeline abande kosala ba video année passée na mama Adeline osala ba video lelo oya lelo naza ya kokola pe na makambo mususu naza pe ya kokola na comprendre donc ya mwana ezaki so na sala ki ba video oya na osala lelo na sala ngo banda année passée tant que na loba nyonso na lobaka nyonso mais na moment o na koloba nyonso tout te mais na koloba o penza les nécessaire pour na bino bo comprendre pour na ko expliquer non pourquoi na koloba nyonso tout te pour bo comprendre ngo très bien que eza na makambo belé na ba pratique oyo mais na ko expliquer ngo comment pourquoi na koloba nyonso tout te donc na ngo soki vidéo ko zo mulai donc on a des vidéos pour et télécharger mango donc on a des vidéos mais so pe ekosimba ka na vidéo moko problème te donc so na monde que comme d'aba 1h et quelques na kata donc na deuxième vidéo première te pour to loba quand même mingi na loba quand même mingi pour ba pe bo comprendre mingi vraiment nzambe azana moko na moko en tout cas désolé na batu o pena bo senga vidéo o banda kala mais lelo nde na ye ko pesa ngo eza na ba commentaire pe na tanga kana mutabi mama Adeline o loba ki o loba si ba pratique mais o loba ya ngote si lelo tozo zelango en tout cas moi pe na répondre lo autant en tout cas bolimbisi pona ngo nde ngamo pe na komona ke il faut na loba yango vraiment nde yango na ina loba boye do likambo ya ba pratique eza ndenge nini pona na banda ba obolanda nga boye bi video wana ti o tolobela ki wana na loba ka penza te so tolanda ngo bien na loba pe ate na tuna ka question est biso bana nzambe to kosa ba pratique bo en tout cas ba to bo répondaki modèle bo répondaki en tout cas na sepela ki na ngoma kasi to lobela kasi ba tuntunde ba lobaki na teka mo commenter na ba makambo oyo ba to ba lobaki siko lelo na ko ebisa bino nde kana explica na video na ko ebisa bino ndenge nzambe alobaka na ngana ndenge oyo ezalelaka nde na ko expliquer bino yango ndenge ezali no bana no liboso pona ba pratique eza bandenge belé ba pratique donc na lo banditi pratique ezali donc d'abord pratique ezali eloko nyonso o mutazo pratiquer o azo pratiquer azo eloko bo asali bo azo ngisi bo azo eloko bo asali bo na makambo to lobela pratique eza nini pratique ngelo bake na makambo na lobela pratique ngelo ba pona zo ba pona biso bana nzambe en tout cas makambo ngana loba na ba vidéo on a si bo comprendre que eza pona bana nzambe eza pona bato baza rempli na Saint-Esprit bato bandima vraiment Yesu Masiya comme Seigneur pe sauveur na bomo na bango nde na lobela ka ba makambo o mingi la majorité vraiment eza bato o baza déjà kati na bonzambe ya on a expliqué ka vraiment makambo opo to longwa na ignorance o tozalaki na o ngape na zaki na ignorance na nzambe na bolingo na ye asali alongola nga na ignorance wana ya on pe lelo pe na zo mema message pa na bino pe bolongwa na ignorance o bozaki na ngo lokola ngai ozomona donc eza ndengwana donc ba pratique ngelo bake na biso bana nzambe ba chrétien to bondelaka na kombo na Yesu Masiya
tobondela na kombo na Yesu Masia. Na fongola ta mwa parenthèse muke awa. Eza na bato oyo banda kolanda nga banda kala bayebi makambo pourquoi nasambela na komba tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu mais moko na mona ba question ngo yela kanga na ba video na ba ni pourquoi sambela na komba tata mwana pe ya Molimo Santu sko oko expliquer mutu ana ndeni do fozo mseka na video ona salaka pourquoi nasambela na komba tata mwana pe ya Molimo Santu donc elona ene ba biso bana nzambe to sam ngai nasambelaka na nzambe tata na kombo na Yesu pe na nguya Molimo Santu. Nasambelaka epa ya nzambe na kombo na Yesu. Nazo sa adresse prière na nzambe tata na kombo na Yesu pe na nguya Molimo Santu. Na nguya Molimo Santu nde prière nanga ezokomata. Je crois que vous pouvez comprendre makambo na lobi, so vous comprendre te problème te nzambe kaka azana bino yangona pe ndenge siko na sambelaka na komba tata mwana pe Molimo Santu ezalaka na kutana na papa Simon Kimbangu na ndoto tokutana na ye eleka ko ekokai koleka nde alobaki nanga mabondela bato ebele emataka te po bakangaka mabondeli te nde nga na tunaki elakisa biso ndenge okanga mabondeli koma tokokanga mabondela bi kokanga mabondela eza fo osisaka libondeli so osisi obi nyonso na bonde na komba tata mwana pe Molimo Santu na tie yango mpona ba oyo bozolanda nga sika boyebaki yango nasambela na komba tata mwana pe ya Molimo Santu eza bongo epi bato oyo nga na sola na bango o bakoma kosambela bongo batémoigna pananga en tout cas nzambe azana bino na kani parenthèse na tokoti na likambo to ntolo basiko do biso nyonso tosalaka na kombo na Yesu biso bana nzambe tosalaka nyonso na kombo na Yesu do ndenge tosalaka na kombo na Yesu tobondelaka pe na kombo na Yesu yango nalobi tobondelaka epai ya nzambe me na kombo na Yesu do bino ba obo comprendre kango te eza bongo botanga Bible et puis na kamwa bato ebele otanga no Bible mais mama Deline Bible lobi bongo te pourquoi ozo sambela Seigneur sunganga pardon bolimbisi bandeko donc eza ke botanga ka Bible le botanga Bible bokoka pe ko comprendre on boya kaka pona ko ambuye mutu te ka ko critiquer pourquoi zo sala boy pourquoi zo loba boy pourquoi zo sa boy Bible lobi boy te Bible ngo obozo tanga yo moko zo tanga Bible yo moko loba Bible lobi boy te so ikana mimio na Bible okokanga manayo do yango na nzambe azana biso afongola biso mayele peza to comprendre surtout mayele Molimo to comprendre yango ndeza très nécessaire ozomona donc c'est ça donc biso bana nzambe to sala kanyos na kombo na Yesu to sala kanyos na kombo na Yesu to bondela na kombo na Yesu sikoyo na koloba pratique ngelo banini pratique na biso bana nzambe na mambo na lobi la pratique ezali ke eloko oyo yo okoko bondela na okaka na kombo na Yesu kaka to bondeno na kombo na Yesu mais osuki wana te osimbi ta mususu eloko moko boy osaleli c'est ça ozomona osimbi eloko moko osaleli na kombo na Yesu osaleli eloko yonso toke na yango toloba na pratique ndeti ozobondela ole otsimba no eloko te obonde na okaka nzambe tozwa ka exemple o eza normal oza na maladi obonde ka nzambe bikisanga na maladi mbamo pe obiki nao obonde no ka nzambe bikisanga na maladi yangwana eza sans pratique po obonde na okaka obinza bebikisanga na maladi mais siko soko ozwi paracetamol ozwi doliprane osimbi na maboko obandi kobondela nzambe nazobondela pona kisi ona mela na kombo na Yesu Masia na mela kisi ona bika ozwi kisi omeli osali déjà pratique eza déjà pratique ozomona eza déjà pratique ozwi ndeti exemple banzete mo matiti moko ndeti babiloko na biso ya bukoko tobenga yango ozwi ndeti banzete mo ndeti maladi moko hémorroïde babike na kisa mundele pende ezosimba te il faut que na kisa bukoko ozwi kisa moko babi eloko bo identifie oyo ebikisaka na hémorroïde
ozwi dentifrice wana obondeli nango osali déjà pratique pour utiliser eloko donc yango o tozobenga pratique yango oyo nga nde nazolobela siko bana nzambe le balobake biso bana nzambe tokoki kosalela bapratique te tokosalela bapratique te tobosanaka ata kisa mondela pamba lere ozomela yango obondeli nango omeli eza déjà pratique bon wana ko toyebi daya na kisa mondele eza normal biso tobandeki komona yango eza normal na kisa mondele na kisa bukoko pe toye na pratique ya kisa bukoko tozomona yango mpe eza normal obondeli mpo na kisa bukoko omeli ozomona sikoyo eloko na koloba sikoyo na biso bana nzambe toboyaka nano pratique neti nga na papa bamateya oyo nazwaki na papa oyo ya bamateya oyo nazwaki bapaster oyo nga nazala na bango oyo bateyanga oyo nga nakanga mateya ezalaki ke mwana nzambe akosalela mai te akosalela wili kutu pe te babiloko wana nyonso tokosalela yango te mpo kaka kombo na Yesu eza na nguya so obelika na kombo na Yesu ata likambo yango nde nini okobika en tout cas nga nazwa na nga mateya wana epi na ndima na nga yango ke biso bana nzambe toza bato oyo tokosala pratique ata moko te de pratique oyo nga nazolobela oyo biso tomonaka yango grave oyo biso tomona natiaka biso nyonso eponga mpe nazalaki omona bongo oyo biso tomona yango grave ya kozwa neti mai obonde na mai omeli tomona yango grave ozwi mai obonde na mai osukoli tomona yango grave biso toyebaki ke ndeti nga nayebaki ke par rapport mateya nazwa na baeglise de réveil balobi ke biso bana nzambe ka na kombo na Yesu bondelaka na kombo na Yesu okobika kosimba mai te kosimbela omo te kaka na kombo na Yesu okobika eza pe na baverse biblique oyo ezoloba bongo bapesanga pe baverse biblique tozo natangi pe verse biblique wi biso bana nzambe kaka na kombo na Yesu mutu akobika toza na tina te ko tozwaka ba mafuta tozwaka ba mai tozwaka so ba biloko ni ba mungwa tosalela biso toza wana te wana bato basalela kango eza banganga kisi so bomoni église en tout cas na joa mabate ya wana so bomoni église ka basalela ka mai basalela ka mungwa basalela ka soke eloko nini seke eza bonganga wana eza bonzambe te wana eza bonganga na joa ka bamate ya wana ekotakanga na mutu yango moni bamakambo oyo nga naloba na bavideo oyo ezaka nzambe mutu Saint-Esprit mutu aofaire comprendre bana na ye ekomi tant oyo Saint-Esprit akomi kosala kati na bato yango bato bazo comprendre mambo nga na oloba mpo makambo nga naloba na bavideo oyo papo baenseignement oyo tozwa en tout cas mpo mutu andima yango elingi ezala pasi mpo mutu andima yango elingaki komplike bato makasi mais lokola Saint-Esprit aza aide azosunga bato lokola Saint-Esprit aza aide azosunga bato yango wana nde bato bazo comprendre makambo oyo nga nazolobaka na bato en tout cas nzambe azwa lokumu mpo nango donc elo na olobaki nga nayebaki ke papa baenseignement nazwa ke biso bana nzambe tokoki kosimbaka babiloko wana te oyo bamai bamungwa bapratike wana tokoki kosala yango te nayebaka bongo après sikoyo panda bambula nde nasambela na nga kobanda 2000 na ya na bonzambe vraiment en tout cas nayebaka na nga bongo nazala pe na bamalade na bonde na kombo na Yesu Masiya na bika nazala pe na mambo ebele na bonde na kombo na Yesu Masiya na bika ndeka na isa bino kobandaka na yaki na bonzambe na ba 2002 wana déjà kuta avant kutu nami pesa na bonzambe na 2001 déjà nzamba sola na nga de na litoi nde na 2002 esika siko na yaki komipesa na nzambe akome kosola na nga pe kolota nga bandoto ko revele nga ba makambo ebele o na loba misu sikoyo lo nini yaki kosala toyeko koma na 2014 na 2013-2014 tokendaka Angola de 2013-2014 donc na décembre 2000 donc na ba fête na période ya ba fête ya tokenda Angola tokendaka Angola na beta mois de solon asi na beta ngo déjà tokenda Angola tosomba biloko
na tosomba biloko nde ezalaka boketeka biloko na ngola tokei na papa Didier na ngola avant toke na ngola nabetaki on deya na video moko tolekana ke ndenge namona camarade moko ayaka atianga manzaka na loboko je kwa nabetaki on na bozani te atianga manzaka na loboko azobendanga soki aotianga manzaka na loboko abananga yo loboko oyo ezokende kosala mbongo ezosala mbongo na okende na yeko nazo manzaka ezokota nazoganga pasi moko azotia tala manzaka milai bo azotuba na loboko de nde to akokenda ngola après tokoma na ngola bandeko nanga tokenda na ba marchandise ebele biloko ebele tokoma kuna tozoteka biloko mpe ezotekama na ome tozomona mbongo te tozokomprendre te tozokomprendre te mbongo ezomonana te donc tobanda omona oka lushe ndeni mbongo banda tobande koya tozoteka bo après sikoyo mokolo mosusu tolali na butu nde yakara tosambeli tolali mbala moko nayoki nzambe alamusanga nzambe alamusinga deli lamuka na susumuki le na susumuki alobi nanga deli lamusa mobali na yo nzambe aloba nanga na litoi bandeko nanga lamusa mobali na yo bozwa mai botia na sani bobondela na mai wana bosukula maboko na bino eza akobeba babebisi maboko na bino po bosimba mbongo te ngana bia bon babebisi maboko na biso alobi yebisa mobali no lamusa esiko bozwa mai bobondela na mai bosukula maboko na bino po maboko na bino eza ya kobeba bokosimba mbongo te nde boza bongo pa ekati nzambe la akati na lamusi papa Didier nayebisi papa Didier tala nzambe azoyebisa nga ke maboko na biso eza akobeba nzambe ali maboko na biso eza akobeba tolamuka tozwa mai na lamuso tozwa mai totia na sani tobondela tosukula maboko po maboko eza akobeba papa Didier singa ya solo abia ya solo nga nayebisi ya solo nzambe alobi bongo siko tosala ndeni nga abi tout donc bandeko na ngai mutu echauffe ngai donc yango wana ko te nzamba sunga biso donc mutu echauffaki nga na bi mai tozwa mai totie na bassin tobondi tosukoli maboko ekomi ba pratique o banganga basalaka o bato mabe basalaka banganga bato mabe basalaka kosukulaka bato ba maboko kosukulaka bato ngabi en tout cas ngai no wana isi papa de ngabi na yebite nzamba bito zo mai to sukula maboko mais na moni eza mai o biso tozomona te eza mai o biso tozomona te na bassin eza mai ya molimo to bondela kaka to bela kama makila na Yesu Masiya ponga na yebi makila na Yesu Masiya mte sukulaka maboko abato ya onde mte salaka nyonso to bela makila na Yesu Masiya to sukula maboko to loba to be to bondela kama nzambe makila na Yesu Masiya sukula maboko na biso na isi papa Didier bon papa Diaby oui oza na raison bande konanga to bondela nzambe makila na Yesu sukula maboko na biso babebisi ka bon mikwana nyo to sala ba prière nzambe to beli makila na Yesu sukula maboko na biso nazo yebisa no vérité o nga na yebisa no makambo wana témoignage na nga boyebi bi nga na loba makambo oyo esalama na vie na nga po bino bozwa quelque chose na lo tolobi na to ozobonda mikolo na nyonso le to bondela lokwa nzamba révéler ke maboko na biso eza ya kobeba et puis bato be baloba ke o eza révéler eza condamné oui o eza révéler eza condamné mais eza condamné na ndeni ka lokwa nzamba révéler omba mo ekomi condamné te ekomi condamné o bondela sala quelque chose donc quelque chose ezali ko bondela to ko sala pratique lokwa na lobe ya pratique ou bien pratique moko po okangola manango ozomona nzamba révéler po yo bondela osala quelque chose po okangola maneloko wana donc nzamba révélaki maboko eza kobeba et puis apesi mala moko ba directive nini boko sala de l'air alobi maboko eza kobeba pe apesi biso directive bo sala bozongisa boye po maboko na bino ebonga mais nga lokwa nazaki na enseignement makasi na mutu nanga papa Didier na pesaka ifoti te po ye aza omoni mutu le nzamba lobeli yo likambo wana
le nzambe alobi na yo nde likambo wana yo nde moto ozala molende na kotelemela ngo mpenza te nzambe alobi boye nzambe alobi boye so nga moto oyo nzambe alobeli kutu na mongongo ya nzambe boye me le nazoyebisa ye nga mosu nakomi te mai te nayoki somo mai te tosukula mabona mai mpona nini wana ekomi bonganga mpona yoka bapase baloba wana eza bonganga ozwa mai osala bo ozongisa bo eza bonganga biso kaka na kombo na Yesu Masiya mpe makila na Yesu Masiya yango tozosalela bandeko na nga tobondela mikwana nyonso tozobondela bongo kaka bongo mbongo ezomonana nango te mbongo ezomonana nango te tomona kaka clair te biloko ezodimine mbongo emonana te après nasi 2 semaines to 10 jours to 2 semaines nzambe ayebisi nga su meme likambo alobi na nga deli na alamusi nga deli ni lamuka na lamuki alabandi koloba na nga alobi na nga deli maboko na bino eza kobeba na yebisaki maboko na bino eza kobeba na yebisaki bino bo na yebisaki oyebisa mobali no bozwa mai bosukola maboko na bino bosala ngo kaka siko bozwa mai bobondela bosukola maboko na bino po soki te bokozonga mbongo nyonso bosalaki dépense na bino bokorekipere mbongo te mais soki ozwi mai oyebisi mobali no bozwa mai bobondela bosukola maboko wana sikoyo na bamarchandise na bino etikali bokoteka mpe bokozongisa mbongo na bino bozwa mpe mwa bénéfice na bino mais soki bosali yango te lokola maboko eza kobeba bokozwa eloko te mbongo na bino ekokende kaka perte mpo babebisi maboko na bino bandeko nzambe azongi deuxième fois na lamuka mpe na lamusa papa Didier ngabi ndenge tosali mpenza mikolo nyonso tozobondela mais nzambe esuka koloba ke maboko yango eza kaka ya kobeba tozwa mai tobondela mai tosukula maboko pourquoi nzambe akotinda biso tosala bonganga nayebisi pourquoi nzambe akotinda biso tosala babonganga wana donc ngabi te ezaka mambo spirituel biso nde tocomprendre langage ya nzambe te langage ya nzambe ezaka tocontinue toinvoke ka makila na Yesu Masiya ok soki nazalaki na présence d'esprit neti nazala mwana mayele na ngai nalobake nzambe ekozongisela biso ngo defo mobimba seke tosalaka ndenge alobi me nga siko malgré nzambe alobi me nazomona nkonde so nasali bongo na memi lisumu bandeko nzamba alobi nanga epi nazaki te na makanzi nalobaki ote monguna moto aya akosanga te nazoba pe nzamba alobi me mayango moni bamama mosusu nga nalobaka nde bato boya yango bazondima na bango yango te nzamba koloba na bato batia baprovision mpona nini nzamba kobimisela bato baprovision boyeboye le moto aondima nango te namona na ngongo mpe normal mpo eza normal nga leo na nzambe moto aloba na nga mais lokola o nazaki nango na mutu sekotaki nga nazomona kaonde eso nasali yango nasali lisumu nazwa mai nasala bo nasali lisumu bandeko na mukuse tosalaki yango te tomonaki o abiso makambo kande nzamba alobaki ke mbongo ekokende bino perti to mbongo nyonso la majorité mbongo oyo tosalaki dépense torekipera kutata katikati ya mbongo wana te torekipera katikati ya mbongo wana te nde eyaki koleka lere eleki bon etikalanga kaka na mutu nzambe aloba tozwa mai tosukula maboko boyeboye soko na kamoki ndeni tosala bapriere makasi me tozobela makila na Yesu Masiya esukula maboko me tisuka nango kaka ndenge nzambe alobaki kaka ke mbongo ekomonana te bosala perte makasi mpe tosalaki perte yango ekamisaki nga vraiment ndeni nzambe priere na biso ayokaki yango te ndenge nini ndeni priere na biso ayokaki yango te le tozongi mpe Angleterre na remakaki papo na bavi tozalaki nango avant na après wana ekomaki mwa problème ya mbongo mpe yaki kokota mwa moke ekomaki bozozwa na bino mbongo abie me papo nde bozalaki vraiment bomona ngo eza bongo te donc dire ekontinuaki kaka mais tobondelaka mpe ka makila na Yesu Masiya esukula maboko na biso oyo babebisi ngai nayokaka bato babaki batobolaka maboko ya bato babebisaka maboko ya bato mutu mwasimba mbongo te me ekomeli biso vraiment me nga mpenza namonaki mwana mwasi oyo ayaki kotianga manzaka na loboko antuka namonaki yango na ndoto avant tokende Angola siko na oloba makambo siko ya pratique wana beteli bino oyo po boyebake nzamba rekomandaka mutu pratique na oyebisa bino vérité
nzambe arekomandaka mutu pratique sala eloko boye po osala boye sikoyo soki tokeka ke eza kaka fo kobondelaka na kombo na Yesu Masiya okobika eza na bamakambo mosusu ndeti wana lokola ezaki nzambe azotinda biso na pratique malgré tobondela na kombo na Yesu Masiya nzambe azotinda na pratique ayebi pourquoi o nga na yebi te nga nazo expliquer bino o nga na yebi te etikalika ya nzambe ye moko peut-être bato mosusu o bolanda nga bino boyebi plus ke nga en tout cas nzambe azwa lokumu na yebi te pourquoi tozobondela na kombo na Yesu Masiya pe tobela makila na Yesu Masiya sukola maboko na biso mais esimbaki te mais nzambe azoloba ke bosala bozwa maboko bozwa mai bosukola nzambe arekomandaki pratique tobonde na kombo na Yesu Masiya esimbaki nango te mbongo ekendaki biso do maboko esukwamaki te mbongo topedaki mbongo ebele donc yango wana na pesi bino exemple wana po boyeba exemple liboso na pesi bino wana po boyeba ke eza na makambo mosusu nzambe akorekomande o pratique ke sala boye po obika donc ngi loba eza na bato o bakufa po aboyineka kosala pratique bandeko nanga akufi ko mais aza ya nzambe atambola na obanga nzambe mauvais sort moko eyeli ye esprit de mort eyeli ye bayebise ke sala boye songisa boye po esprit de mort wana elongwa maladi wana batie yo elongwa po obika lokola ka ya yebi ke te nga bateyanga wana eza bapratique nga ka na kombo na Yesu mais obondeli mpe na kombo na Yesu Masiya ememi mpe na liwa en tout cas bato beboloba mama de ndeni ozoloba boloba bozomimeze kombo na Yesu Masiya soki boloba bongo wana etali bino nga nazo expliquer bino verita makambo ndenge ezali kombo Yesu Masiya eza na nguya eza na puissance nga na experimenta yango pe na experimenta yango lelo leno oloba no pratique wana eza te ke na oloba na yoke kobonda na kombo na Yesu te pratique yana pe ozosala onka na kombo na Yesu leo ozosala yango fo bondela pe soki okobondeli na yo te ekozala na puissance te nzamba alobaki bozwa mai bobondela na mai bosukola maboko na bino donc nge lobake soki tosalaki yango nde alobai da tobondela nge lobaki tonga tobondela kana kombo na Yesu yango wana na oyebisa bino siko elo nini nga na kofongola bino su na place wana omoni na makambo su na pratique différence ekoza wapi na mutu o abondelika na kombo na Yesu Masiya asali pratique te na mutu o ke nzambe arekomande pratique moko ou bien nzambe pa arekomande o te mais oyebika ke na situation naza na boye na kosala pe pratique moko boye différence ekozala wapi na makambo wana différence eza boye différence ezali bona oloba ngole nzambe alobai na ngao mais na oloba polo kwa na zoloba na parti oyo ezala na boye donc différence ezali ke omoni le nzambe alobi na yo zwa mai bondela na mai wana osukwa maboko no babebisi bandeko na nga mukola ngo kaka soki tosalaki pratique wana mbala moko maboko ebongi donc différence mosusu ezali na mutu oyo azobondela kana azobondela sans asala pratique na mutu azobondela mais asali pe pratique mutu asali pratique akozala guéri noki par rapport na mutu oyo azobondela sans pratique nasi boko comprendre boza na expliquer bino lisusu makasi po bo comprendre nga na oyoka mutu pasi exemple nga na oyoka mutu pasi ndeko pe mususu aoyoka mutu pasi siko nga na lobi nga na komela na nga kisi te na obondela ka nzambe abikisa nga nabi nzambe bikisa nga na mutu pasi o bikisa nga na mutu pasi o nakoki pe kobika mbala mo na mutu pasi na tout comme pe nakoki pe kobondela journée mbati pokwa ti lobi nde nakebika mais mutu oyo azwi kisi doliprane atie na maboko abi nzambe na omela kisi o nabika na mutu pasi ameli kisi nanga na ye en tout cas la majorité ya baka ye muta obika vanga ya obika vanga ngana kozwa na mpe 3 jours doki nakoke nango mulai yango moni batu bakomaki koloba batu balobaka ngo je crois ti lelo ke ya nzambe rumelaka pourquoi balobaka ya nzambe rumelaka po
ozo sambela kaka osambela ozo ko accompagner yango na ba pratique te yango ne ko mema yo mulai na bi ke video oyo ndeko mo loba mama Deline ko sala video oyo ya ba pratique yiba ndeko ko lobela po ekozana batu musule ba yoka bongo ba baye yo pourquoi loba boy en tout cas nzambazana bino nga nazoloba ona koloba o pe na koloba donc c'est ça donc okozala donc yango bato balobaki ya nzambe ewumelaka po l'air ya nzambe ezowumela po ozobondela sans osala pratique mais muto azobondela na pratique nde akobika avant wana la majorité na dite ke nyonso po ndenge nzambe asalelaka muto ayebi yango aza te soki muto ayebi yango seke akomi 4e personne adie to ndenge nini ozomona donc yango wana mutu mpe akobondela biki mbala moko mais mutu mpe akobondela bondela ezwe une semaine mais mutu asali pratique abiki mbala moko po maboko akotoboka na biso wana ba 2013 2014 non ba 2014 si ememanaka malgré to bondelaka mpo nango ememanaka petit 2015 2016 nde namonaka a partir ya 2016 nde 2015 na basuka nde namonaka nde tokangolamaka na maboko yango wana na ba 2015 wana ondire tokangolamaka nango nde namonaka ondire mais tobanda kotionka toujours na prière mpo tobanda komona deyake nde tozalaki vraiment ke bambongo bozala na problème kuta mbongo te boza kutu nango te mais na temps ekomaki mwa bozomona mpe mwa ba problème mbongo ezalaki nde to comprendre maloba nzambe alobaki ke maboko eza kobeba ezolanda biso mais tobondelaki bondela mais tala eloko na butu moko kaka o nzamba alobaki bosukula maboko so tosukulaki na butona bandeko na oyebisa bino mbele engaki kangola mbala moko na pesi bino exemple makasi po bolongwa na ignorance après sikoyo yango na pesi explication na doki elekaki nde wana après elo nini akoleka na makambo ba pratique oyo toye nango ti na toyeko koma na 2018 a na France o wana nazalaka na Angleterre o na beti wana na mikolo suka na Angleterre na 2018 a na France mukolo mususu toyeko koma na 2018 a na France mukolo mususu na musamo na banaye kosala ezalaka ndoto vraiment na musala moko na banaye kosala neko lota ndoto na musala wana place na changing room place to chanja bilamba tozaki na mwa mwasi moko boye ya mundibu tozaki na ye wana to changer bilamba na ndoto nanga mwa mwasi mpe to sala ngane to anosola ne très bien nde sikoyo to changer bilamba to sola na ye mbala moko changing room wana ezaki na deux portes porte msu koto na ndoto nange ezaki na deux porte msu eza koto porte msu eza koto siko porte yango eza koto o eza na balabala msu o na balabala msusu na ndoto siko changing room na biso ezaki bon tana oloba changing room okay place to changera bilamba ezaki nde wana ala après sikoyo na ndoto nanga na ekomona ke ye tozo changer bilamba tozosola mba moko o na mona boye bademo moko bandeko ya boye bazoya liboso na nga na porte o nga nazotala bademo bazoya penda ozosanti mpe bademo bazoya penda bademo bazoya bazalaki soki 3 to 4 bazoya bademo bazoya lenga na moni bademo bazoya na direction ya place biso tozalaki na ndoba na kombo na Yesu Masiya bademo bokokota awa te bademo bozonga esika bouti bokokota ate nazoloba bongo na kombo na Yesu Masiya bademo bakomo zonga sima le nazoloba bongo bazozonga sima baforce baya me bazozonga kasima mbamona lati mbambangu mbamona zoyebisa ye mwana mwasi yango wana komi ezaki zinebi ngabi zinebi tobima tokima na porte o ye mpe mbamo azoyebisa nga Adeline tokima na porte o nga na bitete nga na moni bademo ye pa binga na moni bademo o ngabi non
ba démon baza na porte oto bima uya biti baza na nzela oto bima boy nga biti nga na moni ba koto ndi mamugo o nga na bi mamugo natala kote ya zaki pe même ba démon o nga na zo mona koto yo ye pa zo mona ba démon wana kote wana sur ba démon o kote na nga bazozo nga sima ba démon pe kote na ye bazozo nga sima mbamu ye lobi na nga deline tozo nga to kende koto nga bi te to kende boye mbamu ye lobi na nga ngaso na tali nga ba démon ba abi ba démon bande ko ya bande ko po ba kota nga ndim na sali po banda ko zonga sima ya ngone feto bima na porto nga bitala nga pe koto ba démon ba ali le atali abi adeli ba démon pe koto nga na biye ba démon koto le na gangi na kombo na Yesu masia bo kota ate bo zonga esika bo uti nde ba kom ko zonga sima ya bia bon nga na si oui mbamusko ya bi abi na nga gangi kana kombo na Yesu masia ba démon ba kom zonga sima nga na bi na belika na kombo na Yesu masia nde ba démon ba kom zonga sima na tuni ye kwaza ki musulman na tuni nga na bibongo yo bino bobelela ka kombo ya Yesu te ndenge nini ba démon na yo pe ba démon o ba ya na mpandi na pe ba komo zonga sima kaka lokwa ba démon o nga na belelaki na kombo na Yesu moyo lobi ngai bolanda na ndoto ya lobi na nga bingai Yesu azokamwa nga ke na sali pratique moko te ka na kombo na Yesu masia ba démon ba komo zonga nga pe na zokamwa eke ndeni yo lobi na kombo na Yesu masia te me ba démon ba komi kozonga wana ndoto mbamu ayebisinga abinga na zwi sani alakisinga sani abinga na le na moni ba démon ba oya na zwi sani na tiemba moko mai na lobi ke ba démon boko kota awa te na zwi sani o na zo tia na porti o bino boko kota ate bozonga place bo wuti nde na zwaki mai na sani na tie wana nde yango moni ba démon ba kom kozonga simanga na bi mai na sani pardon sanya mai oyo tie na porti yango izongisi ba démon sima alobi yango izongisi ba démon sima nga soki ba démon bazoya na monika milimo mabe zoya na zwaka mai na lobi kake boko kota na ndako te na zwi sanya mai na lobi bongo na zwi mai na tie wana nde ba démon bazonga sima na banjo kamwa nga bi non ko sala mabongo te sani ka yo lobi maloba ba démon bazonga nga bi te nga na yebi ba démon bazonga kaka na kombo na Yesu bazonga kaka na kombo na Yesu masia jamais ba kozonga kaka poyo te sani na mai na ndako so na porti ya mwana ba bazozonga nga na yebi bongo te bandeko na ngai mbamona lamuki na lamuki na komoka ndoto nga bi ndoto ni na loti o mbamo nzamba banjolo bananga nzamba banjolo bananga na litoi na 2018 nzamba banjolo bananga deli ngam na loti si ndoto wana zomone nzamba lobina omunika le na lamuki nasuka mwaka muntu nyusu loti ndoto le o lamuki fo raisonner ndoto nozuka mwaka ka ndini ndoto na loti boipona ni nde nzamba lobina ngana litoi alobi deli ngai nde mutu na loti si yo ndoto wana ngana bia bon yo mutu loti nga ndoto wana bia ngam na loti si yango pona expliquer yo makambo ona eko expliquer yo lelo boyo kama nzamba isenga abi pona expliquer yo makambo oyo na ina expliquer yo siko abi na nga boy abi omoni ndoto oyo loti mwana mwasi wana azwika asani na mai alobi maloba tie wana ba démon bazongi sima alobi eza bia solo eza ya solo po eloko nyonso wana nzamba apesa nga explication na litoi abi na nga eloko nyonso o nga na sala nature eloko nyonso o eza naturel eloko nyonso eza naturel o nga nzambe na sala o eza naturel eza pe na puissance naturelle nde nzamba loba na 2018 abi eloko nyonso o nzamba sala o eza o nga nzambe na sala o eza naturel eza pe na puissance naturelle nga na yebisi eloko nyonso oyo sala o eza naturel eza pe na puissance naturelle na ndenge nini
nazo comprendre te. Alobi na nga boye. Alobi na nge loko nyonso o nga na sala o eza naturel, eza pe na puissance o eza naturel na kati eloko wana. Nga na bia bon, alobi eloko na loko eya na puissance nango, na sala yango po na bino. Abi na sala yango po na bino po bino bo salelaka biloko yango. Lenga na sali bino batu, biloko wana na salaki yango po na bino, po bino bo salaka nango, bo salelaka yango. Me bino kutu bana nanga bo benefisaka na bino yango te. Abi monguna satana yebi makambo wana. Abai bon. Abi monguna satana yebi makambo wana, ayebi ba puissance o eza na ba biloko eza naturel. Yango ye alakisaka ngo batu na ye bazo salela ngo, bazo bénéficier nango. Me bino kutu bana na ngai bo bénéficiaka na bino nango te, bandeko nzamba loba na ngai. Alobi biloko o eza naturel o ya sala eza pona biso bana na ye. Asalela ngo biso. Biloko eza naturel atia puissance spirituelle. Puissance o eza naturel na kati ya biloko wana, puissance spirituelle na kati ya biloko wana, c'est ça. Donc puissance spirituelle o eza na kati ya biloko eza na naturel, o eza naturel. Asala yango pona biso. Abime bino moko bana na ngai bo profitaka nango te, bo salela yango te. Monguna satana ayebi puissance spirituelle o eza na biloko eza naturel. Yango ye alakisaka yango batu na ye bazo bénéficier nango. Nzamba loba na ngango 2018. Ngana bia bon, eza bongo alobi abi ndeti mai. Abi mai oyo monaka mai eza na puissance eza naturel. Mai oyo monaka mai eza na puissance eza naturel. Alobi soko déclarer maloba na mai, mai ekozwa maloba na esali action. Gabi ya solo alobi eza ndengwana. Ngamba moko makanise yelinga pase moko abandai koteya na participa na mateya moko pase moko azoteya. Alobi na biso, alobi ke eza na batu mosusu akozwa mai. Alobi ke mai oyo monguna satana aleka te soki pe ndenge nini na wana. Abi eske bebale minene kutu bango bazopumbwe bazoleka na ebale. Oyebi ke lenga nazosola na nzambe makanisi na mateya wana yelinga natuni pe nzambe. Nga na bi ndeni yo lobi ke mai eza na puissance o eza naturel. Yango wana mwana mwasi wana ndenge azwaki mai, amonaki bademo bazoya, azwi mai atie na sani, a déclaré maloba, abondeli te ma déclaré maloba na mai, nde bademo bakotaki te, bandi kozonga nsima. Sikoyo ndenge nini ebala minene kutu ezali, mena likolo nango bandoki bazoleka na likola bebale. Donc question na pona tuna nzambe rutaki pona yoka ngo na mateya, mutu moko ateya ka bon passer moko loba bongo. Abi bino boloba ke o mai nazwa mai na sala boy na bwaka mai na ndako bandoki ba okima mai, bandoki ba osondeni me ebale munene kutu ezana baleka likolo nango. Ngapi question eyelinga na tuna mpe nzambe. Ngabi Seigneur, ndenge nini kasi bandoki baleka likolo ya mai, ndenge baleka likolo ya mai, boyoka réponse nzamba répondra kinga. Nzamba binanga deli nazo yebisa yo. Soko zui mai o déclarer maloba te ezaka mai esala eloko te. Alobi na ozui mai soko déclarer maloba. Ndoto oyo loti mwana mwasa na lobi na obie na zwaki mai na lobaki ke na ndaku na ngandoki akokota te. Na tema ina porti yango pe bandoki bakome kozonga sima bakota kite. Alobi na nga lobi nga nzambe le na sali bebale na deklaki maloba te ke ndoki aleka te boso na yebisa bino nzambe na likolo te mwa makambo na oyebisa bino. Nzambe yebisa nga na matoi na nga na 2018.
alobi Adeline ngale na sali mai bebale nyonso na déclaraki maloba te ko na likolo ebale oyo ndoki aleka te abi soki na déclaraki maloba ke na likolo ebale oyo ndoki moko akoleka te abi ngai simba te ndoki alinga oleka wana te abi na déclaraki maloba te yango ndoki akoleka na ye ngai abi bon abi faut ko déclarer nde maloba le yo déclarer maloba na mai abi mai ekozwa maloba wana abi mai eza na puissance ya kozwa maloba o mutu alobi yango esaleli action ndenge mutu alobaki ngai abi bon ngana na yoka mamba boye te ke mai eza na puissance ezwa maloba abi oui alobi na nga boye alobi mai o monaka mai likambo alobi na nga na oloba ngo te po so na lobi on bata mabeta mutu bakoko salela bon to longola to te na oloba ngo po eza exemple oyo esala nini oyo nzambe asungaka biso nzambe asunga biso donc alobi boye mai soki ozwi mai te toloba mingi eza positif toloba mingi eza positif alobi na nga boye abi mai so ozwi mai o déclarer maloba na mai wana ekosala ndenge oyo lobi donc mai le yo déclarer maloba malamu akangi maloba malamu asali pe action ya malamu mai so ozwi yango déclarer maloba mabe azwi pe maloba na mabe asali action ya mabe donc mai eza kaka pona Seigneur nzambe sunganga donc naloba kaka ke mai eza ok c'est bon mai eza ndenge ya lobaki na nga alobi mai eza na puissance oyo ezwaka maloba donc eloko nyonso oyo eza naturel ekozwa maloba oyo lobi yango ekozwa maloba na esali action abina sala yango mpona bino bana na nga me bobénéficie nango te monguna satana azwi yango azobénéficie nango ozomona alobaki mai so ozwi yango déclaré pe maloba mabe ezwi maloba na mabe esali pe action mabe oyo lobaki ndisiko nga na kamwe nga na bia bon alobi abi so ozwi mai odéclaré maloba te esala eloko te eza mai normal mais so odéclaré maloba likola mai wana eza su mai normal te ezwi maloba na esala action so bike mai ngai nazomela yo nazobela nalingi maladi oyo esila kati na nga nazokomi so kisi koma kisi nabika na maladi oyo omeli obika donc wana na bato oyo bayebi Yesu te nzambe abi na bango kutu ezosala bongo na bino bana na nga kome kokosala te bandeko na nga yango moni bona loba na nde nzambe alobaki nzambe la alobi na nga bongo nde nga na kamwaki abi na nga Deline oza na besoin faut apprendre makambo ebele abi na nga faut apprendre makambo ebele eloko ka na oyebi soki eloko nyonso oyo nga na sala naturel eza na puissance spirituelle nakolakisa o pi na bandolakisa ngo ndenge alobai na wana ndolakisa ngo malembe eloko na eloko na likambo oyo esalaka alobi na nga atangeli nga abi omoni mai nde nayebisi yo lelo na explike likambo mai aexplike nga mpona mai utilisation ya mai eza keloba maloba boye ekosala ezongisa boye nde aexplike nga abi na nga mabele obonyataka eza na puissance spirituelle eza na puissance naturelle spirituelle alobi na ngai susu fui na fui pe eza na puissance nango spirituelle po yango mpe eza eloko eza naturel alobi na nga fui na fui pe eza na puissance nango spirituelle pita na obanda kolakisa yango malembi aya alobi na nga lisusu abe na su nini mokolo yango wana abi na nga lisusu ke banzete
abi ba nzete o monaka nzete na nzete eza na puissance nango pe spirituelle. Nzete na nzete eza na puissance nango spirituelle, makasa na makasa eza na puissance nango spirituelle. Alobi nanga pe bongo ba fui na fui pe eza na puissance nango spirituelle. Nde alobaki nanga nde wana ngana bi nde bongo alobi de foye bango deja na mutu na yo ke bino bana na nga fubo sala kabiloko wana alobai nanga bongo ali fubo sala biloko wana bibozo souffrir na mukili po bolingi kosala biloko wana te ale monguna satana lokola yebi yango yenda lakisi yango bato na ye bango bazo sala yango bazo bénéficier nango iska na ko comprendre ngana bi yango wana biso toza kaka o eza banganga basala yango banganga bazozwa bamai bazosalela bakosala sala mambo ebele bazomazwa mambo ebele bazosalela donc esika mokolo yango nde na regretaki mbala moko nde nzambe alobaka na ngai bolamuka bozwa mai bosubonda bosukula maboko na regretaki ngai bi Seigneur fallait expliquer nga clair jour wango wana ke tala bomambo expliquer nga siko mais na ko comprendre ke a comprendre ke nazaki no maturité pour na ko expliquer ngai ba makambo wana ozomona esika na ko comprendre ke biso bana nzambe tokoki kosala pe pratique donc toza na biso étonné te le tozomona ke beglise musu baosalela bamai baosalela bamungwa alobaki na nga pe abi na nga mungwa abaki na nga wana siko jour wango abi na nga deni fosalelaka mai mungwa pe fosalelaka pe mungwa nakolakisa yo abaki na nga nakolakisa yo ndenge ya kosalela yango ok ngana bia bifosalela kango na kolakisa yango na ba mabele o bonyataka eza na makambo o sa o bino bokosela bi na temps o esenge na banda kolakisa makambo wana le jour wango aloba na nga makambo wana nde yango na nga na bongisa kipo na yebisa bino pona isa bino ke biso bana nzambe toko kosala pratique nde après nga siko yango na loba na bino ke omoni na mukili oyo nde toza boye so tomoni église wana baosala mai baosala mungwa misusu eza ya mabe dopo alobaki doki mai mungwa babiloko eza naturel donc ata mutu aza ne mwana nzambe te asimbi yango asalele kosimba nzambe aloba nanga abi ata aza ne mwana nzambe te alobi maloba eloko wana mutu ezwa maloba wana esaleli donc yango tomona banganga kisi baosalela yango tomona bato o baoloba ta musu baza bana nzambe baza baoya nzambe te bazosalela po wana eloko wana ezaka fozaka na connaissance ke nzete oyo esalaka eloko boye po nzete na nzete eza na makambo nango oyo esalaka makambo o mai esalaka nde na yebisi bino ke mai soko déclarer maloba olobi ke ndenge na mlota na ndoto nanga demo azwa kokota ndaka kota te mai ezwi maloba ana le ezwi maloba ana puissance ya mai esali ke bandoki wana bakoka kokota te donc aza na mwana nzambe te na obengaka aza na mwana nzambe te abondele na kombo na yesu te mesali siko biso bana nzambe le tozwi mai tobone na kombo na yesu masiya ndoki akokota te seke esala kutu plus ozomwa ekosala nzambe aloba na nga eza ya biso abi asala mpo na biso tobénéficie nango te monguna satana nde azwi mayele ana apesi yango bato na ye baobénéficie na biloko eza naturel eloko nyonso eza naturel eza na puissance naturelle oyo so osaleli yango esungi yo osaleli yango so biso bana nzambe eloko nyonso tosalaka yango na kombo na yesu eloko nyonso tosala yango na kombo na yesu ozomona tosala yango na kombo na yesu eloko nyonso oyo biso tosalaka yango na kombo na yesu tosali eloko wana jamais tokosala yango ke sans tosala yango na kombo na yesu yango na oyebisa bino bandeko na nga video oyo soki nasi na oke na deuxième video na kolobela kaka ba pratique na continue kaka mambo na oloba awa
donc non na deuxième vidéo on a zo kata ka mingi te na ki non na deuxième vidéo po funa expliquer clair po so na expliquer clair te batu ba retour les raisons ilanga ezala pasi po bo comprendre ya on a zo expliquer bo po bo comprendre donc nzamba loba na nga bongo yango wana bandeko na nga tomoni banganga kisi basalelaka bamai tomoni banganga kisi basalelaka bamungwa tomoni banganga kisi basalela mabele tomoni banganga kisi basalela soki bafui basalela banzete po na eza nango ezosala na mutu nyonso mpo eza na puissance naturelle sikoyo nalingai na expliquer différence ya pratique na explikaki yango pratique mosusu eza pratique mosusu oyo biso bana nzambe tosalaka po egeri yo esunga yo physiquement ta mosusu physiquement eza ta mosusu maladi yango eza eloko eza physique okozala pratique po esunga yo physiquement pratique mosusu biso bana nzambe tosalaka eza po esunga biso spirituellement sikoyo pratique oyo ekosunga biso spirituellement yango nazolobela après nakokende na pratique oyo ekosunga biso physiquement donc naolobela yango nyonso mibale nazwi oyo nazwi pratique oyo ekosunga biso spirituellement nazwi pratique mpe oyo ekosunga biso physiquement nasi bozo comprendre sikoyo spirituellement yango nazoloba omoni pratique oyo osala tozozwa na mai nazali na mambo ebele faye naloba na bapratique oyo me nazoloba oyo eza nécessaire mpo na bino boyeba oyo nalobi te en tout cas nakoloba pourquoi nalobi yango te mpe nakoexplike bino mwa makambo wana bokocomprendre makambo oyo ya bapratique ndenge ezaleli wana naoexplike oyo na deuxième vidéo oyo naosalaka lelo na elamba oyo ka nalati après vidéo oyo nakokende na deuxième vidéo mpo nalobi ya mambo oyo ya bapratique bien vraiment tosolola yango kitoko mpo bocomprendre bien bapratique oyo ekosunga biso spirituellement eza lokola nde nalobi ndeti mai ozwi mai obondeli na mai ozomona ndeti ozolala napesa exemple ke mokolo mosusu nalotaka mwana mwasi moko boye aleka na réseau sociaux nasala video nalobela likambo ya mwana mwasi wana oyo nalobaki babenga nzambe papa nasala video naloba mpona ye mwana mwasi wana nalotaka ye mwana nzambe la bandi la nzambe alobi nga makambo ya mwana mwasi wana ndenge azali makambo nde nzambe alobeli nga kaka 3 jours après mbala moko nayaki siko kolota ye de 3 jours je crois 3 jours après nalotaki siko mwana mwasi wana le naloti ye vraiment so na tibino ezaki naobenga nka ndoto po toomonaka eza ndoto modele elekelaki mpoka nabeta lisolo yango te mais ndenge elekelaki siko na mokuse na koloba place oyo nazoloba mpona kota likambo mosusu te mwana mwasi wana namonaki seni moko boye akangi nga na maboko nzambe alamusi nga na 3 heures nabondela mais olena lamuki pongi katani nga na 3 heures olena bondela makanisi na bandu kanisa makambo mosusu na loye kokanisa na bondeli te mba moko ere epusani nga na bi nalalaka moke bona bondela mbala mo na 6 heures nzoka nde nzambe la alamusi nga ayebi ke présence ya mabe ezoya nde ka na repetaka na korepete na korepete lere nyonso so epongi ekata nyo na ba 2 heures 3 heures epongi kokata na yo bondela so epongi ya te koforce te nga esalaki nga après na bi anazelaka 6 heures na bonde ya mbamo ide utelaki te nzoka nde mwa mosansi akotela nga na chambre alapres azwaki menace moko eyaki wana après papa tobandi kobunda na ye papa tobundi namonaki oyo elekaki ekokaki koleka nde tobandi kobunda na ye bitumba tellement nabetaki ye makasi tobunda na ye na chambre nabeti ye na lamuki do ezalaki so tobundi na ye pa nabeti ye pa naoba na kombo na ye songasa naobeta ye le na osusu mokana lamuki boye mona ena lamuka boye pa po eyibi nga so nalembi pa tobandi so bitumba papa bitumba na kombo na ye so papa na lamuki le na olamuka so na bitumba so tobunda na mwa mwasi na bongo ala après sikoyo na lamuki 3e tour na lamuki nga non nga nazolota bitumba na obunda na mutu na chambre na nga awa bongo ndeni nazo continuer kolala
nde après siko na ko lamsa papa dide tobondeli papa tobondeli prière memi so ti ba 6h tobondeli prière 6h to lala boye bandeko nanga nazomona ka mwa sa na kati ya chambre présence na eboyi kobima azo regretter ka donc mission ayelaki a échoué abandi otambola chambre mobimba ake kote mususu ba valise kuna ezali atika boye dumuna ka ake kota chauffage ake boye azaka wana soika na bina kanga misu nazomone soika na bina kanga misu nazomone na au nom de Jésus na obenge na kombo ne bima serentel bima na chambre na kombo na Yesu serentel bima na kombo na Yesu masia azoko obimate yazoko obimate ngape na obimise na ebite na azoko kape obimise te soika na lali boye nazomona troisième tour na présence na ye ngana bi non ngana ko lala na chambre na présence ya étranger te na chambre na nga présence nezo ko ko bimata zo tambula ya ko regretter ka mission elaki asisimbi te après loni na ki ko sala bandeko na nga na zwaki mai na bondeli na mai na invoquer le sang de Jésus na mai na pesa bino maele ba obo boya ngo boya na bino ba obo lo ba kete wana izalate ngana zo ba vérité na lo ba ina makambo oto lo ba makambo za spirituel na ba pe na obomba te oyo na senge na lo ba na zo lo ba pe na koloba na zwaka mai na bondeli na mai na invoquer le sang de Jésus na bi mai oyo ekoma makila na Yesu mai oyo ekoma makila na Yesu masia na zo bwaka na chambre oyo serre interne esprit na yo ebima na chambre nanga na boyi na lala pongi na esprit na yo ezaka na chambre zo yenga na bondeli bongo na telema na zwa mai wana zo bwaka makila na Yesu masia na zo bwaka na kombo na Yesu makila na Yesu masia serre interne bima na chambre nanga na bwaka ka bongo le na sali bongo le na lali kimia ozomona yango na opeso conseil makambo to oloba o na oloba abo saisir ambo kangango oyo osaido boyina okay soki ozolota ndota mabe présence mabe makasi na ndako na o présence omoni oyo nzale video oyo emema bitumba merci to message na biso emema bitumba po monguna satana alingaka makambo boye te video oyo ekomema bitumba po monguna satana bato ne balingaka te muta lobela makambo oyo nga nazokoloba balingaka te mokolo kutu na lobaka te oyo nasalaka video wana na loba likambo pratique nazwa menace mama mo amenasanga bipuku ozoyebisa bato makambo oyo pourquoi nga na oloba nanga oyo nga na yebi bato mosusu mpe baondima na bango te baboya na bango kosalela ozomwa bamosusu baboya na bango kosalela bango baondima na bango te c'est ça donc yango na ye nalobake bandeko na ngai omoni ozolala na ndako olali na ndako omoni oloti ndoto mo présence moka mabe eza na ndako présence moka mabe eza na ndako ozoba na kombo na Yesu masia ya bima ezobima te so bana au nom de Jésus bima au nom de Jésus bima et ba mususu ebimaka so moni ezobima te no nom de Jésus changer ke na kombo na Yesu masia ya bima ngana ndako na ngana olala na présence ya mabe te o demo o nani bima na ndako na kombo na Yesu masia soko moni ezokende te obundi kombo na Yesu masia ezokende te zwa mai bandeko nanga zwa mai invoquer le sang de Jésus na mai wana loba mai oyo ekoma makila bandeko nanga esimbaka mutakoso te esimbaka nakoyebisa bino makambo ebele te na mambo oyo bapratique nakoyebisa bino mambo ebele te po nayebi pourquoi nakoyebisa bino ebele te mais nazoloba kaka oyo eza nécessaire makasi zwa mai invoquer le sang de Jésus na mai wana bwaka na ndako enregistre te ebima donc exemple mosusu na opia bino de wana le nasalaka bongo en tout cas esimbaka
exemple mosusu na kopia bino na makambo oyo témoignage mosusu na bengango na opesa su je ko ebele na deuxième vidéo oyo na osala po naza na batémoignage ebele na makambo oyo ba pratique po na oyebisa bino vérité ezofaire partie ya na vie na nga na kati wana ozomona na opesa bino baexemple mosusu na deuxième vidéo oyo nazosala na makambo oyo donc na okabula yango boye mpo ekende molai makasi te donc okolanda oyo lelo lobi mpe olandi wana me na okotisa oyo siko wana mpe na okotisa yango kaka bomona yango presque nyonso mibale mbala moko comme d'habitude na tellement 1 na numéro 2 donc yo oyo olanda video okende mpe na numéro 2 kuna na kotia baexemple ebele na olobela mpe na bapratique mosusu oyo ebikisa biso physiquement na opesa mpe mwa baexemple oyo nakoki koloba témoignage mosusu na opesa nabongisa yango kuna nabongisa yango na video moko nalobaka na osala mpona koexplike bato kolala na bandako ya bato inconvénient nini ezalaka le yozo koelala na ndako ya motu naza makambo na oloba na bino nabongisaka mpe wana kokelala ndeti oke matango okelala na ndako ya bato obi oke vacances na ndako ya bato makambo nini oyo toko différence sorte ya makambo nini oyo tokokutana nango oyo nga na mona na bandako ya bato nde na yesa bino nga makambo spirituel na banda kovivre banda 2002 na vivre mambo spirituel na koke na ndaka mutu na lali na ndaka mutu na keta mutu vacances to nini boyeboy na ke na ndaka mutu to matanga na ke na ndaka mutu mais na moni pe makambo anga ozomona na moni pe mambo anga na ndako mambo eleka boy ozomona mais ofandi na ona ngoka ko lobani yo moko omunyo kamwe kaka ozomona ko okene pe pa mutu moko ke kuna osali pe une semaine pa mutu wana mais omoni pe mambo spirituel na ndako wana o comprendre ke ndako nde boye mais moi pe oloba ezate pe za mambo spirituel ozomona donc yango na prépare yango pe vidéo na opsala moko ya makambo o na mona tokenda quelque part matanga toke matanga wana toke matanga na papa Didier place moko tokenda matanga na connaissance moko boye toke matanga le toko matanga wana biso ko toyeba ete ke matanga ngo ndire basala epa matanga tele tokomiana tokanisaki ke matanga ezali bato bala tokende vraiment butu le tokomi butu kuna na mpuse na beta solo na mpuse bato pe après se bakendaki le bato bakei biso sko biso bibe tontoke bombo kende bobolala na bino kaka bino bobaki bolala boy biso bo bato balena bango te bolala na bino esa elote lokwa pe kome pe moko pe ni biso tobi tola na biso ka mom ki to comme d'après c'est 3 heures si to la na biso pe to bima biso ba 6 heures 7 heures to bim to ki le problème est to na ba kiti quand to la ba bité to bon c'est bino chambre ba bito bon c'est bino chambre bande konanga to bon c'est bino chambre nga déjà na salon wana pongi moko e bandi ko zwanga undi ba bwakela kinga pongi ya bwakela pongi makasi to kende na chambre boy kaka le tokomaka na chambre wana mbala moko na esi papa Didier nga na bi papa Didier nga na pongi mo makasi yo bondela ponga na pongi makasi na koko bondela te bondela kale nazo sola boy na misu boy bande konanga nazo mona boye sirène a telema na porte ya chambre na kati ya chambre mutu qu'est-ce qu'on a joué bakanga papa Didier bondi nga na za na pongi makasi nika na teo na fongola misu boy mundele na chambre tala suki kabi mundele boy na chambre boy ndenge ni mundele na chambre ne papa Didier chambre ta mundele atelemi na porte ya tala bi ngabi mundele ozomona mundele te amina omona te nga na bi nazo tale boy mbamo atelemaka atudo boy na bandi kokita misu tina se bande konanga na mona na likolo boy aza penda mutu boy mwana mwasi na se penda lokola poisson na se penda lokola mbisi bande konanga ngana bi aza sirène na chambre oyo bande konanga après elo nini elekaki na beton je crois les non ça la vidéo wana na olobela nini wana après esalaki siko ke tokosala ndenge nini ngasuku na pongi pa babwakelaki ngai ya obwakela
nga siku na bandi mbamo koloba to bandi obondela na ye nga nazobondela na pongi nafukami tofukami tobonde le na oloba meka nafongola misu sirene aza kaka wana sirene aza kaka nga na bisiko nga mpe na pongi boye siko tosala ndenge nini na moma oyo ondire nga naomona fale nga nde nalobaki tobima tokende voiture eza na se na libanda eloko elingai koampeshe biso te tobima biso tobenga bato yango ke en tout cas chambre botie biso tolala obie kutolobaka te ko toraisonne ka elo moko fu tokele yako présence d'esprit ezalaki te ngamba monga na bi nga na pongi na makasi na pesi mokongo kote na mon sirana na bi papa de sirena